À quelques jours, il y a des preuves, il y a dissertation pour les finalistes, il y a 6e année des humanités, bah pareil belé, bazali komi tuna bayo que l'État to bayo que la école prix oyo sengeli ba finaliste ba foot ezali 16 000 selon le gouvernement, mais ba école belé ba komi ko exagérer plus de 20 000 constat ya David Kalambay. Et si déjà il y a qui n'a étendu la République démocratique du Congo Mobimba que l'État congolais a fixé qui 16 000 francs montant au Esengeli bana ya 6e année des humanités, ba futa pona au etali ba épreuve ya dissertation, ba kosala lundi le 22 avril 2013. Kasi to ebite soki to benga yango lokoso to pe kimutema mabe. Na ba école misusu ba buki mobeko ya bakonzi. Misusu ba sengi 25 000 francs, misusu kutu ba matisi tina $50. Tangu to pousa ki micro liboso ya ba parents pe na ba élèves, yo ka ndenge ba communiquer. C'est cher parce qu'ils ont 25 000 francs. L'État a lobby 16 000. Donc, dans l'école, il y a 20 000, 30 000, 50 $. Et pourtant, on a un peu. Donc, on a un passe. Donc, on a un peu. Donc, il faut que le gouvernement ait position. Batika biloko wana bango pe baza ba parents baza pe na bana ko bazotangisa tozala motema malamu totonga Congo ne tozo détruire yango boza mabe lobi wana kuna bana ba ko remplacer biso na bisika yango. Papa Maker Mwangu, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Papa ba parents baleli pona aussi a pris oyo ba finaliste ya 6e il faut ba futa. L'État a 16 000, ba chef d'établissement mususu ba 25 000. Misusu coûte $50. Ba parents ba koyokela nani? Eh, pardon. Dossier à suivre.